Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Mon vidéo est circulée. Je dénoncer que les maman Rosé, les vidéo nangai, Élysée, Marabout, Nazala qui na mobile moko awa, c'est un français, papa nae aza français, aza belge, maman nae belge, son nom c'est Martin Franck Wilfred. Apprenti à Londres. Alors, je ne sais pas par hasard, avec Ozoa, à quelle vidéo n'a la salle qui a chantage, à Tinda qui est pas à Bami de Konangai, n'a pas quitté. Subitement, na moni bande Konanga ba bengi, à Tinda qui est pas à Bibi Kambi, à Tinda pas à Bijou Kambi na Londres. Aïbisi ngai ke nakende namona na bango pour que na bala yo. Alors moi je ne savais pas tango na tindeli ba numéro bande konanga, le contraire a commis pour na tindi ba photo nanga ba vidéo nanga tozala ki na yawa a tindeli bande konanga wana mibale. Après 30 minutes bande konanga ba benginga. Maïsinga il disait nini toujours mona vidéo naïs bango bo effacer yango bo effacer eza mobile to zala ki na enda zo sala nga chantage abana ki kosenga na $15,000 naïbisi na zana $15,000 te akiti na $5,000 na zana ba preuve na so zana téléphone na occupé ko tyango na vidéo bo mona nga naïbisi na zana mbongo te ata 100 francs na zana ngote. À partir de Yawana, Komona, 2 jours après, c'était le jeudi passé. 2 jours après, Nae Komona, Aurélie, Mlongoi, Abengi, jeune finanga, Aebisi Eke, Nazda na vidéo ya maman. Miriam Aebisi efface les numéros. Efface la vidéo aussi. Tu effaces la vidéo. Pour éviter ce qui a effacé ou bien c'était la semaine passée. Subitement, tant on a mon exemple qui na yoki qui ont circulé déjà na carte église tant Aurélie a bengaki na lobino na benga déjà maman a précipité pour senga maman pardon. Pour na koyebisa que ba vidéo circulé na éviter ce que moi na elongi nanga na éviter maman oza maman nanga na bingaka mingi. Vraiment je t'aime beaucoup ma mère. Nanga na zala maman te na vie nanga na considérer maman Rose. Na zala na papa te na vie nanga. Na considérer maman Rose comme ma mère. Alors na yo mona vidéo na bité na ebisa mama libela pour ceux qui ayoka matin mutu to moi ayoka matin inanga. C'était le matin hier, le mardi na Tongo. Après un moment, à 16 heures, dès qu'on a moi si mimi avec mona vidéo et sur les canaux YouTube abengi Myriam ta maman est là. Est-ce qu'elle ne peut pas partir au travail? Maman za awa. Autant na YouTube en direct mo kezo le kasikoyo. Ba coller maman Rose na maman la bino Élysée. Tenga la bi et ça qui comme semaine passée. Ndenge nini comme tina niveau et comme tu coller pasteur na ngai. Je lui considère beaucoup, c'est ma mère. Mbala moko ebanjo tambola
ntango ndeko na ngai mpe aye mbangu na mbula wana ya makasi aye mbangu alobi to efface abengi mbala moko kuna elle a aussi le numéro de la dame oyo abandaki konini abengi mbala moko elle considère beaucoup na nini na bayoutube nga nayebi youtube te nayebi facebook te nayebi instagram te nayebi soki nayebi ate lomoko te mais ce que j'ai naye koyebisa bino eza mama Rose te nde asali biloko wana eza copain na ngai oyo toza kovivre na ye ye nde asali makambo wana asali chantage pour ke napesa ye $15,000 lokwa naboyaki na $15,000 wana yango apiblie ngai. Merci. Je demande pardon à tout le monde oyo bamonaki édité na nga naseki bino pardon. Je commence d'abord par mon pasteur. Papa aussi, vraiment, j'ai pardonné beaucoup, papa. Toute la famille, moi, arabe, par grand frère, n'a pas pasteur, dans Kampala, dans Canada, parce que nous nous pardon. C'est ce que j'ai fait. Pardon aussi à tout le monde, moi, sur mon équipe vidéo, à des dessins. Avant de continuer, cliquez sur j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. C'est un Français. Papa naye aza français, aza belge, maman naye belge. Son nom c'est Martin Frank Wilfred. Afandi à Londres. Alors, je ne sais pas par hasard, aye kozwa ake na vidéo na nga salaki nga chantage. Atindaki epai ya bandeko na ngai. Nayebaki te subitement namoni bandeko na nga babengi atindaki epai ya Bibi Kambi atindi epai ya Bijou Kambi na Londres ayebisi ngai ke nakende namona na bango pour ke nabala yo. Alors moi je ne savais pas tango na tindeli banimero bandeko na nga le contraire a commis pour la tindi ba photo na nga ba video na nga tozalaki na yawa a tindi bandeko na nga wana mibale. Après 30 minutes bandeko na nga ba benginga bayebisi nga ye disait nini tozomona video oyo nayebisi bango bo efface yango bo efface eza mobile oyo tozalaki na ye nde azosala nga chantage abandaki kosenga nga $15,000. Nayebisi naza na $15,000 te akiti na $5,000 naza na bapreuve nyonso eza na telefone na okipe kotia yango na video bomona nga nayebisi naza na mbongo te ata 100 francs naza nango te. A partir ya wana naye komona 2 jours après, c'était le jeudi passé. 2 jours après naye komona Aurélie Mlongoi abengi jeune fille nanga ayebisi ke nazda na vidéo awa ya maman Miriam ayebisi efface les numéros, efface la vidéo aussi. Tu effaces la vidéo. Nde tu éviter ce qui a effacé ou bien te. C'était la semaine passée. Subitement tango na moni eza ndenge wana ke nayoki kezo circuler déjà na kati église tango Aurélie abengaki nalobi non nabenga déjà maman na précipité kosenga maman pardon mpona koyebisa ye ke bavideo ezocircule nayebi te soki omoi na elongi na nga nayebi te mama oza mama na nga nalingaka yo mingi vraiment je t'aime beaucoup ma mère nga naza na mama te na vie na nga naconsidéraka mama Rose nazala na papa te na vie na ngai naconsidéraka mama Rose comme ma mère.
Alors, au moins la vidéo, on a vu que sa maman libéla. Pour ceux qui aient un matin, c'était le matin hier, le mardi, na Tongo. Après un moment, à 16 heures, dès qu'on a un mois si mimi, avec la vidéo, et sur les canaux YouTube. A Bengi, Myriam, ta maman est là. Est-ce qu'elle ne peut pas partir au travail? Maman a awa. Autant na YouTube en direct, moi que je les casse. Bah coller maman Rose na maman la bino Élysée. Tenga la bi et ça qui comme semaine passée. N'est comme il à niveau et comme tu vas coller pasteur nangai. Je lui considère beaucoup, c'est ma mère. Mbala moko et banjo tambola. Tangu de konanga ta yembangu na mbula wana ya makasi. Ayembangu alito effacer. Abengi mbala moko kuna elle a aussi le numéro de la dame ko ya banaki koni. Abengi mbala moko. Elle considère beaucoup na nina ba YouTube ngana YouTube te, na yebi Facebook te, na yebi Instagram te, na yebi soki ba na yebi atelo moté. Mais ce que j'ai na yebi yebi sabino eza mama Rose te. Nde asali lokana. Eza copain na ngayo toza ko vivre na ye. Yenda sali makambwana, asali chantage pour que na pesa ye $15,000. Lokwa na boya ki na $15,000 wana. Merci. Je demande pardon à tout le monde. Oh, et bah, mon aki, méditer nanga, na 5 minutes, pardon. Je commence d'abord par mon pasteur. Papa aussi. Vraiment, je vais pardonner beaucoup, papa. Toute la famille. Moi, par grand frère, nanga, pasteur, bah, ça, en Kampala, na Canada, na 5 minutes, pardon. Que j'ai fait dire. Pardon aussi à tout le monde et moi sur mon équipe vidéo. Si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.